La bandeko na nga matière ekoti situation ekoti rande na ebisaka bino bozala déjà bomatisa ba volume na système moko ya propre comme je vous ai toujours dit bandeko na ngai awa matière ekoti. Voilà bandeko na nga comme je vous ai toujours dit epa na biso ezangaka te. Soki boyoki to comme bamoni biso cela veut dire que ya koloba ezali. Bandeko na ngai. Rande na ebisaka bino. Awa bato bakomi oloba déjà est-ce que Fally Ipupa aza prêt pour la concert na ye oyo ekosalema na mois de mai le 2 et le 3. Pona bao baotia tembe Fally aza na ye prêt. Bien je m'excuse bien et bel prêt. Fally Ipupa aza prêt pour la concert na ye ekosalema. To moni déjà biso nyonso ba vidéo ebele oyo azoloba te. Ba danser baza déjà na ba répétition na bango pe bazali na ba répétition biso nyonso tout to moni ba vidéo wana. Donc Fally Ipupa aza prêt pour na concert wana. Kaka ndenge azoloba ke ekozala na ba surprise ebele. Est-ce que boza prêt eza eloko oyo ya komituna. Voilà, bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. Cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue encore une fois Balanzi Nabiso ya Kala. Bienvenue Balanzi Nabiso ya Sika. Ya chaîne Nabiso Inès LM officiel. Nous souhaitons Minokaba bienvenue et surtout de partout où vous êtes en train de nous suivre. Je profite aussi de cette occasion. Yako solo na Balanzi Nabiso ya Sika. Si c'est toute ta première fois tout comme Balano ya Liboso. Yako landa chaîne Nabiso Inès NM officiel. Je vous prierai toujours de vous abonner. Alors, abonnez-vous massivement et surtout Bobo Sanakapete, cliquez dans la notification comme je vous ai toujours dit. Malamu ya la notification ezalaka à chaque fois que Inès NM officiel ko bando publier ba vidéo ya Sika. Bozala notifié. Alors, na système moko ya propre, na système moko ya bien, abonnez-vous massivement et surtout Bobo Sanakapete ko cliquer nangonga ya notification. Alors, voilà bandeko nanga tokoti nangonga tout comme tokoti na muzindo na biso ya lelo o tobando loba. Voilà, Fally Ipupa aza na prêt pour na baoyo baozia tembe. Iloko toza nango ya koloba, iloko toza nango ya kosala, eza kopesa force. Bandeko nanga eza déjà na ba interno ebele o baoleka na ba émission, o baoleka plutôt na ba live, bazoloba ebele concernant Fally Ipupa. Tant ya kopesa force, biso toza wana ya kokritiquer Fally Ipupa. Oyo eza mabe penza makasi. Suite tolobi makasi donc eza mabe ebele. Ebele penza makasi. Eza temps oyo ya kopesa Fally Ipupa force. Topesa force bandeko nanga. Tolongola kotia tembe. Topesa Fally Ipupa force. Force penza ya bien. Faut voir un peu. Force penza ya makasi. Topesa force na concert oyo aza nango ya munene. Concert penza oyo aza nango ya munene. Topesa Fally Ipupa force. Ekosala ye penza bien. Eza eloko oyo moko penza personnellement azoluka. Azoluka ba polémique oyo tozosala na ba réseau te. Azoluka ebele oyo tozosala plutôt na ba réseau te. Eloko Fally Ipupa azoluka eza amour. Soki biso ba Congolais toza wana et puis tozosala ngo te nana kosala ngo. Biso nde toza bato ya liboso soki Congolais na biso a gagné, biso nde toza bato ya liboso koloba ki c'est le Congo qui gagne. Alors soki toza bato ya liboso koloba ki c'est le Congo qui gagne, tozala peut-être pe bato ya liboso ya koloba ya kopesa force moto akosala ke biso to gagner. Fally Ipupa azobeta concert na ye à 20 ans de carrière musicale na ye. Alors, tozala wana kopesa force. Totika biloko tozoloba na ba internet. S'il vous plaît. Tolongola biloko wana ki fanatisme. Toyebi très bien que biloko biso nyonso tozala na ba goût
la couleur, comme on a toujours dit que les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Alors, ceux qui ont ma préférence, na yo plutôt, aux gens la musique yo lingaka, ou eza choix na yo, to ko juger yo awate. Mais pour na concert au fali pour pas nango to pesa effort s'il vous plaît. Azolongola biso soni. Ata na ba artiste na biso ya kala ba papa Wemba ba Madilu système ba King Kester. Na sali concert na Stade de France te. Eza eloko bo ignorer. Eza ta na artiste moko te. O sali concert au fali au sala. Yo oza spiritas, oza villageois, oza gaulois, je m'en fous. Moi, je suis là en train de vous dire la vérité en tant qu'un Congolais. Moi, je m'en fous. Na ba goût, na ba couleur, na bino. Leader na yo lingaka. O asala ka musique o lingaka. Sali eloko wana te. Moto a liboso akosala ngo eza Fally Ipupa. Soki to stopper si force te dana opesa force. Bolongo la biloko bosala ba concurrence, moi je m'en fous de ça. Moi, je suis là en train de vous dire la vérité. Topé ça Fally Ipupa force. Fally Ipupa azana ba George. Alongo na ba moi. Alongi na ba année. Awa azana semaine prochaine ya concert na ye ya kosala na Stade de France. Oyo ata ba légende na biso. O penza na ebité légende na yo zanani. Sala ma réaction na yo légende na yo zanani. Na ebité légende na yo. Mais moi, je suis là en train de te dire la vérité. Ata les gens na yo oyo, yo moko, personnellement, au Lubaraki, on est les gens na ngai, a petit concert vanati. Oh, concert Fally Ipupa Rosal. Oh, concert Fally Ipupa Rosal na Stade de France. Les gens na yo sali angote. Alors, tout tika qui fanatisme, wana to pesa Fally Ipupa force. Parce que, azana pour sa force. Azana pour sa amour à ba Congolais. Ivoirien moko ata moko te à côté de ma pesa Fally Ipupa force. Nigérien ata moko te. Camerounais ata moko te. Ba Congolais il faut bo telema bo pesa Fally Ipupa force. Personnellement nazo pesa Fally Ipupa force pour na concert wa zalango. Azolongola biso soni. Soki boyebi te boyeba ngo. Ata Ivoirien moko oyo atelema betisa de France azate. Fally Ipupa nde azosala ngo. Botika ki fanatisme wana bozo tia. Moi je suis là en train de vous dire la vérité. Fally Ipupa azana est bien prêt. Ya kosala concert wana. Azo travailler déjà. Tozo mona biso nyonso biso tout ba répétition. Ya ba danseur tout comme ya ba chanteur. Oh ba osala. Na France. Ba vidéo izo circuler. Motota moko te akoloba ki azo ignorer ba répétition. Biso tout au monde ango parce que naïbi très bien que Congolais à la scotché na réseau. Congolais alingi akolinga na ko boya musala mais aza sur internet. Ceux qui ont internet donc aux hommes la biloko. S'il vous plaît, tout le monde a fanatisme. Tolinga musique ya héritier Watanabe ya Sele au scram mais pour le moment Fally Ipupa nda zolongo la biso so inasa de France. Topé ça force s'il vous plaît. Ceux qui biso trobo opesa force na opesa. Ceux qui biso ba Congolais, biso ba Congolais. To boy kopesa Fally Ipupa force. Non kopesa Fally Ipupa force. Biso nde tozawa ya kopesa force. Alors to salango, to pesa amour, to pesa force ça sale loko wana mpe. To tika biloko to zolo ba du n'importe quoi sur les réseaux. To tika biloko wana. Ngana ebisa bino vérité. Oh, na ebisa bino vérité. To solo alantaki ba Congolais, ba patriotes. To pesa force s'il vous plaît. Pourquoi biso ba Congolais to na biloko wana ba concurrence? Biloko wana kengai bona boye o golo afali o biloko nini o warrior nini warrior esalini golo esalini o eza musique esalini nini to pesa bato oyo bazo représenter musique na biso force dès lors tozala ngo ya kosala
tosala yango moto akosala yango aza te. Soki biso tosali yango te moto akosala yango aza te. Biso Congolais. Hein? S'il vous plaît. Nayebi ke boza na ba préoccupation na bino, boza na ba leader na bino bosepela kanango, boza na misiki na bino bosepela nango, mais pour le moment c'est Fally Ipupa. Pour le moment c'est ça Stade de France. Ba leader ebele baza na ba concert, ba faire rigola abetaki na Accor Arena ya France, sikoyo kokende na Belgique, ba Koffi Olomide akokende na Roi Baudouin, Héritier Watanabe akobeta na Zénith de Paris, Inosbi akobeta na Grand Arena, mais pour le moment c'est Fally Ipupa. S'il vous plaît, topesa Fally wana force, totika ba polémique wana tozoloba du n'importe quoi. Moi je suis là en train de vous dire la vérité. Ceux qui bozo nié eloko na zolo yanzo ebisa bino mena motena ma na bino boyebi eloko na oloba. Donc si nous on ne peut pas faire ça, on est incapable de faire cela, personne ne peut le faire. Donc tout ça lango pour na mboka na biso, tout ça lango pour na ba artiste na biso, s'il vous plaît. Na singi bino. Tout ça yango, s'il vous plaît. Tout ça yango, s'il vous plaît. Je le répète encore. Tout ça yango. Hein? Na système moko ya bien. Tout ça yango. Topé ça Fally Ipupa force. Na Stade de France na yo ya kobeta. À moi où y a mis le 2 le 3. Totika ba polémique. Totika biloba loba. Bisala sala pour le moment c'est Fally Ipupa. Na système moko ya bien. Système moko ya ki patriote. Voilà bandeko nanga, moi je vous ai toujours dit ninge na salaka ba analyse na lingaka makasi bino pe boza wana bozo sala ba réaction na bino. Réaction na bino eza na nini? Na ndenge to sala ba analyse, soko sepela na ba analyse na biso te yebisa biso to yoka. Mabe eza kofinga. Biso to respectaka bino makasi, moi je vous ai toujours dit cela. Donc si tu respectez bino biso pe bino pe vous respectez biso en retour, s'il vous plaît. Biloko wana bakofinga finga tolinga te. Alors osali kaka na yo pe analyse na yo, avis na yo na système moko ya propre na système à commentaire. De la même façon, j'aimerais aussi rappeler balandi na biso ya sika. Si c'est toute ta première fois à kolanda chaîne na biso INSN officiel, je vous prierai toujours de vous abonner. Abonnez-vous massivement et surtout bobo saraka pete ko s'abonner. Abonnez-vous massivement na système moko ya propre. Et que ça la biso bien na système moko ya bien. Et surtout bobo sanaka pété ko cliquer dans la notification comme je l'ai toujours dit. Voilà ma notification zalaka chaque fois qu'il y a une scène officielle ko ba publier ba vidéo asika. Boza la notifier na système moko ya bien. Bande ko na ngai ba congolais lokola ngai. Congolais. Topé ça Fally Ipupa force, s'il vous plaît. Tout le monde a qui fanatisme. Topé ça est force, c'est encouragé, c'est un ambitieux. Alors topé ça est force. Azana pour ça ba force na biso na amour ya biso biso ba congolais. Azana pour ça biloko wana soki to sala yango te comme je le répète, moto ko sala yango azate. Alors to sala yango avant qu'il soit trop tard. Bandi ko na ngai, s'il vous plaît. To longola ki fanatisme. Na système moko ya bien ko sala ya bien pour le moment parce que azana pousse ya force à biso ba congolais, azana pousse ya ba vie moko boye ya mabe, azana pousse ya ba vie moko ya bien biso ba congolais. S'il vous plaît. Soki na lobby s'il vous plaît, donc na osenga bino force wana, c'est vraiment important. S'il vous plaît. Je le répète encore. Totika ba life moko boya no sense. Voilà bandeko nanga, comme je vous ai toujours dit, likambo moko ya kitoko ya malamu ya omelaka te. Voilà tokomi na suka ya partage na biso. Merci encore une fois balandi na biso ya fidèle ya chaîne na biso INSN officiel. To souhaiter bino kaka bo se sentir que tolinga bino makasi. Boza tellement belé, on est maintenant là plus de 20 000 abonnés.
Donc boza ebele soki tobandi kotanga bakombo tokosila lelo te. Alors permettez-moi bandeko na ngai surtout de vous dire bye bye et surtout à la prochaine. Boyeba kati tolingaka bino mingi na système ko ya bien. Ciao.